Voilà, bonjour, bienvenue dans l'émission Kindoki Politique qui est mon canal. Tout ça, bongo mardi 9 novembre 2021, tout ça, dans 11e mois, il y a année 2021, petit à petit, toujours qui est vers la fin, il y a année, en tout cas, tout ça, on a pour nous servir, bino, besoin d'un abisso na 4, topé liban d'ambo, quand tout ça, on a un semko, ba que vous avez rebellé, qu'on a abisso, pe, ba e konde, besoin, c'est la abisso, et ça la bien makasi, pour na koye, ba musani, tout ça, la pour na école au Congo, et qui est liboso, et ça, moko ya bagé démocratique, auto ça, la kakoye, ba coupé, ça makanis na abisso, na o etali bongo, Mundenge zotambola na kati ya ekolo to pesa makanisi to critikara c'est vrai ma critique wana ezala mingi pona rotonga parce que na suka nyonso pesa ka ba remède mwana mboka nyonso kanisaka pona nini Congo esengeli et ça là pour que c'est développé c'est relevé pour que l'OBP bana na biso baza la fière ya kozala congolais to pe ba congolaise ndenge bana ba mboka mosusu bazala ka fière na ba nation na bango en tout cas et kozala eloko ya malamu na 4 émissions Kindoki Politique ya mokona lelo to embeli bino moko ya bana mboka ya lingomba DDC monsieur François Ndeke azali secrétaire général l'adjoint ya chargé des questions politiques et administratives pe lisusu ba questions diplomatiques il y a dynamique il y a dynamique pour la démocratie au Congo. DDC na mukuse parti cher ya mwana mboka honorable Ingele Photo Jean-Marie Oto ebi malamu na elongo to sola mwa mingi na o etali ba question d'actualité surtout que bon bazana kati ya Front commun pour le Congo. Alors yamboto kota na ba sujet na biso to peto kota na mituna tika to ebisa bino que to pesa quelques sujets d'actualité ndenge bo mesano na émission Kindoki Politique to ba que procès ma tête à pognon et continue qui lobby cour constitutionnel à l'acquis s'est prononcé dans 8 jours, c'est-à-dire qu'il s'est prononcé le 16 novembre, ils allaient koya sur exception, il y a dossier yango donc yom tozali kozela na mozindo koyeba kembonga bukangala ozekenda wa pito pendenge ni salemaka IGF alobaka bo solo toté dossier nyonso ndenge ezali justice à l'acquis kopesa ya ye sentence topé kopesa ya ye maloba ko s'est prononcé dans 8 jours, c'est-à-dire le 16 novembre prochain. Et Toyokaki bien que moi Mbutumbutu Salemaki hier na Rutshuru armée congolaise à l'acquis topé à lobby que a récupéré ba colline ou ezwamaki na maboko ya ba rebelle, c'est-à-dire que abunda ki pe a longi ndenge rapport moko na communiqué ozaki publié hier nde ba ibisaki na nzela la communiqué wana ba ibisaki presque nyonso ezali kotambola malamu pour le moment et les sous-ministère ministre ya communication et médias Patrick Muyakatembo azwami libanda mboka azwaki tango ya kosala conférence de presse moko lobi na Paris na France 24 wapi apesaki babiano na ba question de l'air notamment question ya recensement à la kaki que recensement et ko longola élection te topé ko pousse élection te nyonso mibale ko salema nango nzela moko pe yango et ezali nango likambute. On a quelques sujets d'actualité où ils allaient vraiment ko simba makanis na biso moko na lelo to bi ke plénière pe ezali prévu lelo na Assemblée nationale Castorzon et la bino prochainement pour nous repasser bino ba détails sur nyonso ezali koleka awa na mboka to ba kezala monsieur François Ndeke o azali bongo moko ya lingomba politique DDC na yeto sur la question d'actualité mon mboka François Ndeke mbote na yo. Mbote Mama Naomi, mbote KNB News, mbote balandi nyonso ya Kindoki Politique. Ezali émission na bino, émission toyaka pona koloka. Koloka kotala makambo ndenge zotambola na mboka na tombelio vraiment longonya na befort bosali pona émission oyo comme une audience moko internationale. Vraiment merci. Merci beaucoup, Papa Ndeke. Tout ce que vous avez une émission à biso et ça moi Mikole Belé c'est une bonne sanité depuis mois à juillet. Papa Ndeke azaki nous réfléchir tout azaki ko kanisa DDC bete biso masolo à DDC alors que moi bandungu ndungu za ba parti politique de part et d'autre ba bonga ma 2023 apparemment bino bo pesa position te boza wapi boza banani pona ba élection à 2023. Position ezali maman, position ezali au moni moi mikolele ki moi mingi c'est vrai oza na raison DDC tozaki na ba milulu eleka ki moi mingi
nyonso wana tozotala 2023. Peut-être étant dans le cas qui kalepa na yo nazaki secrétaire national en charge ya organisation et implantation à DDC, mais lelo na yo ki obengi ngai na qualificatif mususu. Okay. Na komi secrétaire général adjoint chargé à la question politique, juridique, administrative puis diplomatique. Donc pour dire que moi na mboka ingele photo, le président national azola la pongite nyonso wana soko moni mwa ba modification wana ba remaniement au sein ya structure à parti donc azota la 2023 et sengaki adopté parti na ba animateur baza à même ya kotombo la bendele pe ko affronter l'élection ezakoya yango bomoni ba milulu elekaki mwa mingi tozaki na ba séminaire tosilisi Tata Mokonzi Nabiso ya parti papa ingele photo lokola zalaki ngwende na ya sedaki angoma mukie na intérimaire ayaki ko récupérer bonga na ya président national lolenge moko na papa Lumeya le premier vice-président national la parti il pas récupérer ngwende na ye donc comme président national et puis vice-président national. Donc pour dire que biso na DDC tozola la té tozo bongama déjà pona ma pronami o ezakoya. Et comme la abino papa François Ndeke bolo bape que FCC ko reporter bino malheur na 2023 ndenge makambo ekendele apparemment caché mo ya mabeza na biso soto to e bien ndenge même public elobela ngo que FCC ndenge bomimboka FCC ne baby simboka 18 ans ya KO 18 ans nyonso est-ce que bokotika la kana kati ya FCC e ko reporter bino malheur te na ba élection. Mama bandeko babendaka raisonnement na bango musika te bango nde bakoye koloba ndenge wana balobi FCC bomimboka mais muto ya mayele ya bwanya akotuna FCC bota mimbula nini Kabila koti na pouvoir na 2001 azalaki na majorité na ye biso DDC na ba mangomba mususu na kotangela yo ndakisa IDPS MLC ba SID consort tozalaki une opposition makasi tinenge boyokaki tosala ba tobandi na ba dynamique de l'opposition toyeko koma na rassemblement avec en tête les faits papa ape manaboboto bipa yazali papa Etienne Tshisekedi tozalaki na FCCT mais esalike na 2016 et sengela qui pouvoir en place et organiser ma pona basala ki angote lokola basala ki te babengaki ba force vive nyonso a république to vanda to kanisa boni tokoki ko combler vide oyo po bato bazo kamba balobi bazana mbongo te pona ko organiser ma pona. Mais toi qui biso nyonso en commençant par le fait Etienne Tshisekedi tokenda na dialogue mutu nyonso ebi dialogue ya Saint-Sylvestre nde yaki kobota o to bengi accord en accord wana biso nyonso tondima kokota tokoti IDPS azala qui est représenté par les papa Yemoko lelo poste oyo ndeko olenganko ya okipaka ezalaki pona papier Tshisekedi mais personne akufaki et après biso to continuer donc pour dire que ezali kokota moko oyo ya moibité o babengi débauchage te ba réalité politique esenga que to travailler ensemble mais tant to koti trois objectifs bapesi biso na gouvernement wana et kobosa te que premier ministre autai na IDPS Bruno Tshibala. Objectif à l'bosso zaki nini botsa kimia na mboka. Oyoki ndenge nungu eza kuna na est. Ya l'bosso to tsa kimia. Ya mibale to organiser l'élection dans les 2 ans qui suivaient. Tozana 2016, élection en 2018. Troisième objectif, libumu social. T'occuper population, balia, bamela,
et tango tokoti gouvernement to sali nyonso wana dans les 2 ans. Wande bolonga été ya misato. Non, to longi nyonso maman. To longi nyonso parce que stabilité macroéconomique moko exista ko ndimangote banda to kota na nde to bimaki dollar evanda. Li par exemple na prix o ekomi lelo te pour lelo ba dimne ba gramme alimete zaki peut-être au somba 10 alimete soki na 100 francs. Lelo mulangama ina ebite so ekomi combien mais pas na biso zaki nyonso yando bougete to sali nyonso wana dans les 2 ans mais tango to bandi okoma na suka nde tata mokonzi ekolo Joseph Kabila bengi biso abime bino banda ko finga ngai na za mabe mais to tamboli elongo na bino mabe nini bomoni ngai to lobine to moni mabe te. Si tel est le cas, pour nani bolingite to koma mutumoko to sala une force comme ça total ndenga ko gérer mboka na ba mbule za ko ya omoni ndenge FCC botami na 2018. Donc ça veut dire muto nyonso achaka bilan ya Kabila na do ya FCC il faut benda makanisi ne mo musika. Ceux qui bongi bosa bilan FCC bo banda on a 2016 2018 d'ailleurs. Et dans 2018, FCC, ce qui est bien en termes de bilan, mais bilan est largement positif. Parce que ça qui va pas organiser l'élection, ça qui va pas attaquer na est, qui me kotaki, ça qui va pas na social la population et peuple à respirer qui. Et ça qui le voit les lotés au toujours que ni la kokufa. Ndeko mona libanda mboka tuna ngai pourquoi na mbaba ndeko FCCT voilà tozana moko ya lingomba FCC monsieur François Ndeke azali na parti politique DDC monsieur François Ndeke ti bozo tambola et que non lobela mingi ba élection zo na 2023 bozo sala toujours confiance que na elongo na FCC ça même presque même question que bokolonga parce que à un moment donné to sentir que ndeti moi crise mo eza na kati ba exclusion série de crises zo simba penza le sous-souté et na nyonso wana mona mboka Joseph Kabila aza toujours na silence ndenga mesana kolobate. En tout cas est-ce que vous kanisa que ndenge makambo zo kendele ndenge makambo komi ko kendele na bino na kati toujours à FCC parce que to yebi que na union sacrée botami mais bino botikali toujours na FCC bandeko le plus fidèle o toyebaka lelo ebele bakati salanga mosu mais bino botikali est-ce que vous tuna pe papa ingele photote ni ne sala katika la kana kati ko voilà différence ya buto babengi homme d'état na homme politique otokoye ko qualifier na ebité ezande na niveau wana. Un homme d'état azana vision il faut la loyal et wana nde école biso tozali ceux qui ont eu micro na yo tamboli tuna mutu nyonso na mboka ayebisa yo mabe ya papa ingele aomona note c'est un homme droit ye azali mutute oyo lelo parce que ba obake boye biso peto kei akena loyengete aza mutu a réfléchisaka et nazaka ne sengonga itana zoloba na bi nzambe asala ki apesa ngai papa malamu na politique c'est toute une école hein muto Obengi, papa ingele photo, c'est toute une école. Vous espérez à quoi en 2023, par exemple, que FCC se révèle et souhaite que vous reprendre pouvoir, par exemple? Écoutez, maman, tozali na lingomba oyo babengi FCC. En termes de bilan, je peux parler même en termes de bilan, je vois même Yandeo Kabila. Kabila zana bilan oyo asala pona mboka oyo. To katango na ndenge ya mukuse Kabila kuti mboka oyo déchiqueté morcelé na ba républicaine. Il a fait un effort à réunir mboka ko constater que zali pananguba à réunir mboka un gouvernement où existant na nuté na mokili to monia ngona Congo un chef plus 4 vice-présidents na simana mais andima au nom de la paix mboka ezongi ndenge zalaki Kabila kutimboka ezaki ata na constitution te. Tozaki na mobeko oli konzo zo mema mboka ezaki te na 2006. Adoté mboka na biso na constitution. Kabila ngai na botami na tango Mobutu. Élection to bandoka ona bamboka mususu.
Méditant à Kabila, nous avons vécu ensemble organisation d'élections 2006, 2011 et puis 2018. Donc pour dire que le monsieur a marqué son temps, a marqué Tanaï. Et Tika Lipena Bao Bazakoya. Parce que c'est par Kabila to se souvenir que mon consimon côté à Koki Korenien sous Atika li a vie. Et Yebani Kiazana deux mandats. Premier mandat, Asali Malam a joué deuxième Asala Malam Mabé accueilli. Tobo Sanate, les pères, il y a alternance politique en RDC. C'est Joseph Kabila. Prière à Congolais, qui quand est-ce que Tokomuna, des présidents, l'ancien et le nouveau, n'a qu'à Tchambo Cannabis. Mais pour vivre en avec Kabila. Bah, et en Afrique, c'est un professeur, ceux qui n'ont pas fait, hein? Pour une fois au monde, Moutou à majorité a cédé pouvoir dans l'opposant. C'est pour une fois en Afrique. C'est toute une leçon au Kabila pèse en Afrique. Alors, Moutou ya boye koma boye kofunda e kaka na mabe. Bozo bosa na oya malamu asala. Bandeko bafinga ki lobby Kabila ndoki. Baza lelo na kati. Okoye bisangelo kwa malamu moni kati na pango. Ya malamu izate. Loba na point nini baleki Kabila na malamu. Na moni ata point mogote, ba imboka bazolanda. Ba hérité ma baigne. Mais c'est plus que ça. Auto de crier qui lobby lelo et lekimbe ndelo. Hein maman. Donc pour dire que tout le bakapone c'est moi que le bate. Et ben monsieur bazo kende plus loin. Mais je me demande est-ce que bateau ba raisonnaka. Oh non, mboki kufaki 18 ans, ndengeni biso 2 ans, 3 ans. Mais écoutez, tant que tata mokonzi Félix, azwe bongawana. Ayeba ke mandat na eza 5 ans. Ayeba ki peke mboki eza kokufa. Pourquoi andimaki yango? Pe alaka biso ki a relever. Parce que ayeba ki a osala 5 ans. Donc c'est pour dire que na sommet balela raté. Va trouver une solution. Parce que ce que j'ai pour la limbisa maman, mais les Kabila n'ont la malam, parce qu'à Kouti, 32 ans à pouvoir à Mobutu, il n'y avait rien, même la caisse à l'État, n'y a pas de mais place et comme Sarabatou, na mona teta tawana Joseph Kabila zole la lobia ngai Mobutu bomaki mboka 32 ans ngai na kokate, il a travaillé. Na yokate ajeta au problème na mutu moko. Si ko bao bazo renye biso, ni nezo zanga ba travailler parce que tant na bango za mukuse et bayeba nazo bandelango ennemi atata mokonzi Félix eza Kabila te, eza Fayulu te, ennemi na eza bilan na ye alaka ki biso soso, est-ce tolé soso alaka biso gratuité, est-ce que eza ya solo alaka ki biso bilan. Pour qu'elle n'est plus loin avec Ram, tout le basso souté. Parce que. Papa, tu comme ma place, wana, tout le belali, quand il rapprochement entre bloc social et politique, tout le monde FCC, tout le monde la Mouka, tout le monde bande ensemble, n'est-ce pas? Tout le monde bande ko, ya balaïque catholique, tant que sangani wana, bozo luka nini. Et puis, nini bozo reprocher une équipe Kadima, apparemment bozo contre yango. Tozo luka kimia na mboka mama. Tozo luka makambo etambola na bosembo. Na alima nde basoda balobaka na nzela. Parce que mama kokota kadima nga ete na ko apprendre boye biango bomoende kadima koti ezali obabenga ka forcing. Forcing par la force na ligne kota wana pe akoti. On nous a imposé un président il y a 6 ans. Alors que tu as une commission paritaire mixte dans le Parlement, qui continue à de place maman. Commission paritaire. Curieusement, il y a une mixte. Ce qui va bien une commission mixte, il faut que 3 composantes. Il faut que la majorité, il faut que l'opposition, il faut que la société civile. Mais la commission parlementaire est paritaire.
société civile a na kati wana te bangonde bazaki problème bato fuba kata makambo wana ba étudier yango ba bien en commission paritaire, ça veut dire majorité opposition. Et tant que balobi yango paritaire ils ont dérivé dans mon pair ça veut dire égalité. Okoki koyebisa ngai kombo ya ba député ya opposition bazali na commission wana banda ki musala ti basilisa bazo bomba. Et donc elle n'est plus loin mama commission wana oyo zo benga paritaire wana ndeko oyo azalaki président ya commission na professeur Mbata oyebi ki azali président ya commission PAJ na kati assemblée nationale. PAJ ezali commission babengaka permanente na tamboli na règlement intérieur ya assemblée nationale. Soki nga na tangi mama okoloba na tangi na ko préféré otanga. Tokei na article 53 dernier alinéa baimboka bayoka. La présidence d'une commission permanente ne peut être cumulée avec la présidence comité des sages d'une commission spéciale et temporaire, d'une commission contrôle, d'un groupe parlementaire ou d'une sous-commission. Maman, awa makambo bakomi wana pour interpréter yango il faut à la juriste, il faut ça la droit. Balobi muto aza président ya commission permanente. Loko la professeur Mbata. Akoki jamais koza la président ya commission mususo babengi ya commission paritaire ya commission nyonso ezali temporaire. Akoki koza président na ngote. Ba mboka bazomona. Mais omoni ke Mbata ba imposer biso. Nani a imposer biso? Citoyen Mbosso. Wazali président ya Assemblée nationale. Bomoni ke papa Mbosso akomi kozongisa biso na tango ya maréchal Mobutu. Pemba tu bapesa ki Mobutu ba conseil bangwana ti Mobutu a se retrouver na Maroc. Donc pour dire que eza penzela bazotinda po lobby tozanga président Félix parce que ba pouvoir ya forcing wana eza sous-souté toi na besoin ya kimia na mboka. Commission wana ezali déjà voué parce que Mbata akokaji jamais ko diriger commission wana parce que ça déjà président la commission permanente oya PAJ mais tala ne ba imposer. C'est pourquoi tu pas bengi opposition bi on so boya ki. Soki to koti na kati tango bazo bengi opposition mama faut na mutu ba bengi opposition parlementaire. Opposition zana ba député opposition parlementaire na kati assemblée ezali FCC avec plus de 138 députés. To boyaki to kendaki te po ba imposer ki biso to sengaki un cadre de concertation sur la question avant de participer. Bango ba pona ki nzela forcing ba poni ba salio ba koka ko sala mesuka ezawapi. Tango ba sali commission na bango wana. Soko kei plus loin au tel article mususu omona tokotanga te mais to le kanamo lombango 49 48 49 ainsi de suite. Bakoye biso quand est-ce que ba créaka une commission et commission wana o ba bengi paritaire et règlement au lobby il fait à la créer par la plénière de l'Assemblée nationale. Okoye bisanga mukolo moko o plénière se réunissa qui pour ba créer commission wana citoyen Mbosso asala ngona na bureau na e. Mais papa ndeke les loto commis déjà le loto que situation est évoluée, actualité évoluée. Les lots monsieur Denis Kadima Koti déjà na musala bureau na EP prêta qui serment et côté na musala tant bino bolinga boke na balabala ko manifester nyoso besoin s'attendre na nini pour déjà train essayer démarrer. Yonde olobi lo lenye wana mama na groupe moko bazolo babongo. Pour na biso lo moko évoluer te. Kadima aussi longtemps azali wana sur base du faux. Yeba ke nyonso ke koya na sima eza déjà entaché. Donc rien n'est tard que babandela. Si na biso to lingi to bima na balabala yango wana. Donc ça veut dire souci na biso ba dépolitiser. C'est ni.
Obeloko sala anga pasi na mboko yo. Même oyo babengi société civile, na mboko ezate, toza en société civile te. Lelo société civile ekoma na ba penchant. ONG boye penchant majorité, oyo boye penchant boye. Alors que baza censé kozala naître. Donc citoyen Mbosso azozongisa biso na tango ya parti état. Oyo mutu akovanda na bureau akanisi tosala nini asali oyo alingi a imposer biso un bureau na ba manœuvre nyonso bomoni ndenge salami wana. Alors biso tokokanga maboko te tokoki kondima te eloko oyo ezali kotambola contre même mobeko likonzi ya mboka soki na article 64 balobi mobeko ezali mal donné il faut botelemela yango tobengi bana mboka mokolo ya samedi le 13 tokozala na balabala tokotambola tozo manifester inquiétude na biso mécontentement na oyo ezoleka na kati ya mboka na biso notamment dossier lokola ya RAM ezali dossier oyo etie mwana mboka nyonso mal à l'aise. Lelo na yo ki ozotanga makambu ya Matata Mponyo azali devant la cour constitutionnelle patati patata mais IGF afundi Matata Mponyo amoni kibasa te RAM ezali moyibi à ciel ouvert devant les yeux de tout le monde toutes les institutions les yeux braqués mais bazoyi baba na mboka po yango eza na mawate mama RAM wana na ba soda ndenge bazobunda na front kibasa azoyiba bango mbongo na ba téléphone oyebi kaka mandamba mbongo soda zwaka wana mais soki ateka na téléphone abenga mutu kibasa azu yango IGF azomona yango te ya monika makambo eleka bambula tolingi justice wana te ya dépôt de mais papa ndeki lelo oyo est-ce que FCC koyebisa biso likambo ya seni non politisé ou seni dépolitisé ou tabatangu nyo sala ba élection bongo maman ngai naza na chance pour na leka ke pai na yo ao biso DDC comme parti to ça il a plan sorti to bundaki déjà bien avant bien que tu sois majoritaire, mais au moins tu proposes en assemblée. Proposition à biso. Tu as un souci, tu es la source dirigée par ma composant. Parce que Nathalie Solo Moko Mama, Denis Kadima, Azali porté wana na confession qui magiste. Tala mukolo Denis Kadima ba entériné. Oyoka y fait c'est pas ba kimbangiste. Mais nga na mona yi fête na limité na moni fête ba député ya union sacrée baza ko fêter ba kimbangisto ba tindaki ba fêter yo ko yebisangani tango bazo pona bango Denis Kadima azo vanda na hôtel du fleuve commission o ya mbata ezo vanda na hôtel du fleuve est-ce que bazo zo population comme babruti o ba to habiter donc tout était mal parti. Yango tozo benga population tokutana na balabala to manifester makambu ya RAM makambu ya Kadima dépolitisation ya seni biso DDC tolobaki ba recruter ba animateur à seni sur base ya compétence aza la uta na parti politique a uta na église botikana na makambu wana mais mutu aya volontairement. L'État a tiré moyen, l'Assemblée nationale a lancé un appel d'offres. Baluki ba bureau, ça est belé, ya makasi ba kadisek ba jara ba bureau ana, eza nora international. Ba bengi sur base d'appel d'offres. Ba tuba kende ko déposer ba candidature. Ba tester bango pour le besoin spécialiste en telle matière. Au passé na concours. Oya kozwa na concours. Ye wana ko ma présa ya seni. Tangu mama ngai nazali mokonzi monene na DDC mais na kena passé concours na nga na ndenge na ngai nazui est-ce que DDC aza na mo epa na ngai wana eza makambo etaliete ezali mayele na ngai komisi ngai wana donc pour dire qu'on a vu c'était le plan mais vous êtes toujours redevable
oza redevable. Mais Jean-Pierre Bemba mokonzi ya lingomba MLC alobaki yango na communiqué ne koloba que koza na mutu na kati ya senye la kisite ke bo gagner ba élection. Maman, toza la batoyo to rezonaka mwa mingi. Bemba yebi Congo yo. To yebi na 2011 atindaki mutu na ye professeur Njoli. Njoli asinyaka PV asuka te pona nini. Po bato MLC bazaki te bazaki belete. Donc pour dire, azagi na souci à devoir, il y a redevabilité na partie na e. Donc il faut tout cesser na makambouana. Plan na biso sorti, moi je ne vois pas un autre plan où eko le kawana. Hein? Kobimana balabala et puis après Kobimana balabala. Mais c'est tout un message maman. L'état ya solo. Na bamboka o ya sérieux. Ceux qui peuple abimi boy. Ba konzo ba maele. Akoye ko démissionner. Abi non peuple aza contre ngai. Hein? Alinge loko te do lokwa na sala on a makasi na ko tika. C'est tout un message. Toza mais ce que ça qui m'a bien mes constitution et prévoya yango mama. Okanise loko mabe ko kota na le mobeko likonzi. Donc eza malamu. Toza ko manifester vieux commissaire lipemati maye mati nguba e mati biloko nyonso mati tozo manifester pona ram bazo yiba biso mbongo na miso batu nyonso tozo manifester pour seni ekoma réellement un organe indépendant. Papa ndeke François tozo kita petit à petit mais ba sujet ezana no ebele likambo ya état de siège likambo ba trouble topé ba rebelle ba attaque rebelle na nord na est démocratique du Congo et comme moi ko se répéter na bandeko ya honorable député o ya nord qui pena ituru ba bimaki récemment na état na plénière et bandé kotanga makambo état de siège pour ba proroger on ba ki ke bango ba kose ko tali souté pour na proroger état de siège pour bazomo na ba résultat palpable té nanga mona yo étant que moko alingomba DGC bozo kansani ni pour likambo yango ya est ya sécurité ya mboka na biso. Maman soto kei na langage moko mathématique. État de siège égal avant état de siège. Au moins d'être aux liboso. Avant ba promulguer ordonnance wana ou quoi eza ndenge moko na lelo d'ailleurs kutu batu bako kufa suko leka oyebi na landaka président rwandais alobi si c'était lui il allait faire ça d'une manière intelligente ngana banzi tata mokonzi pene na ye wana bandeko bazo sunga mingi te azokende na lombango mingi. OK. Lolenga kendaki na état de siège, lolenga kei na gratuité d'enseignement. Les résultats zawapi. Ba grève za partout, bana bazo tangate, hein? Na ebiso na longola bana na école ya l'état pour la gratuité. Bana bazonga bazo tangate. Mais bango ba ko tout atolo, église ba école catholique bazo finga lelo, bango ba ko ebiso na tanga na ba bonnes écoles, des écoles catholiques. Lelo est comme ennemi. Tata mokonzi ba décision il faut razwa katan ya komiriri yango makambo ekomi avant-hier mais toza na ba réseaux sociaux tolandi alerte ezalaki déjà donné même par un état étranger ceux qui les États-Unis pour dire que il y a une attaque qui se prépare. Mais comment se fait-il ba rebelle ba ko ya tiba koti na kachamboka si na chef lié même il y a une province. On le trouve normal, maman. Est-ce que tu as une armée, tu as un service de renseignement, Poutine a bango ezali intégrité nationale, bazana ba frontière, batona ba kota kiwapi. Surtout qu'alerte peut s'ami 2 jours avant. Mais comment tu vas l'attaquer? Donc tata mokonzi, il faut abenda makanisi moi mingi na oeza kosama na mboka. Ayeba que aza mal entouré, aza mal conseillé, c'est ça que je peux dire. État de siège, faut continuer to vendre. Mais tant qu'on a lobby avant état de siège égal pendant et après, ça veut dire que ça n'a pas ko vanda, ko luka ba stratégie mususu. Parce que produit na moi te fait moté. To vanda to luka ba stratégie mususu.
na biso lolenga zwaki décision pour la gratuité yango wana lelo finalité mais ça qui bonne volonté et gratuité pour écouter on la constitution tata mokonzi ya kala Joseph Kabila azalaka wana matiaka ngo na mama na loba na lombango Mobutu akuti mboka oyo na 9 provinces tango akoti alobi te na memi yango na 21 te akoki te azongi na 9 na 9 wana akomaki pe na idée que ba province comme ebele ndenge ekomaki awa mais oyebi eloko asalaki abandi na oyo babengaka phase expérimentale azwi kaka province moko adécoupe yango les grands Kivu ekomi 3 yo ozo comprendre que pendant 32 ans Mobutu po akomisa ba province ebele adécoupe kaka moko tolongo na 9 tokomi na 11 bongo yo koti lelo mbala moko enseignement nyonso oya bon ekomi gratuit non bakendaka makambo graduellement na école primaire beta pesa ko kende primaire premier deuxième troisième to mekanano to tala befe nango après tomati do tata mokonzi entourage mais le peut ça 3 ans malgré c'est yango ça qui bien mais 3 ans yango même ceux qui grèvent ils ont kende apparemment ndenge batu bazolobela que côté catholique ne bazobundisa gratuit non wana eza badongolo misu na ko benga parce que bazoloba ke ba enseignant catholique bazali na mbongo ebele entre nous to lobango ya l'état ba ki na mbongo mukie alors tangu tata mokonza lancer gratuité bango nyonso fu bakoma na niveau moko ya mbongo lokola azoluka bien-être à population pourquoi pas azwa ki ba enseignant akomisi bango na niveau ya ba enseignant catholique grève ngeza il faut kaka longola bango niveau azala po bakita akoka pe ko zwa bawo mususu amatisi bango bakomi na niveau moko peut-être makoki ndezangaki makoki ezate mboka oyo mais ba détournement zo ka kende na présidence yo kandenge ba dépassement budgétaire bazolo bana yo no eza infraction te ba dépassement budgétaire zwa kaka ba déplacement ya ye moko tata mokonzi tozana 2019 na Londres papa mokonzi alobi ba voyage onazo sala ekutenga kaka 50 millions mais kokotsa mbongo ebele wana tona 2019 lelo tokomi asi akokisi 117 voyages tata mokonzi soka bimi asala ka jamais moins il y a une semaine c'est entre 4 5 6 7 jours yo zwa kaka 5 jours multiplié en par 117 autant le nombre de jours tata mokonzi asala libanda nyonso wana tambola ye moko on a le cas d'investisseur atambola ye moko restaurer diplomatie pe mboka na biso mama 3 ans totika lika kana 2 ans banda tata zo voyager okotangela ata cordonnier moko auti na mboka moko yao est-ce que biso awa tokoki ko s'organiser te po mboka we bonga maman ou bien pour diplomatie fonctionner et je sais que tata déplacé mais il y a des canaux diplomatiques nous avons tout un ministère là, il y a affaires étrangères, tout un ministère, il y a coopération régionale, je ne sais pas moi quoi. Et avec ça, on ne peut pas travailler. Il faut kaka tata alomboka akendakati ku. Mais récemment, moni endeka kenda ko solo na bandeko na COP 26, le lenga kanya valoriser qui peut bassin à Congo. Avant to koma na COP 26, c'est na COP 21. Au babengi accord de Paris. RDC zala ikuna. Kabila voyage kate. Ministre affaires étrangères à l'époque Zaire Mochi Banda kendaki. Mboka eko mbongo ekota na mboka o 1,500,000. Et c'est senga tata mokonza déplacé pour mbongo ane kota. Mais tango tata mokonza kei, tozu combien 500 millions. Curieusement na moni batu, bazo beta maboko bakeko yamba. Mais faut ba kapasi. Et ça là qui nous passe. Il faut ba yo kapasi. Maman, omoni bandeko wana tolingi yo. Atanga Mobutu pe bazaki. Soki ezalaki pona mobilisation ya masse mbe Mobutu alongwa pouvoir te. Rebelle akomi awa na kenge awa. Azokota awa na Kinshasa, Mobutu azo mobiliser. Ngulu pa bato na sima na ye.
citoyen Mbosso, Bazawana Liboso, Bazo Conseil. 2 jours après, à se retrouver dans le Maroc. Il y a aussi mobilisation, il y a monde et ça là. Mais parce que la constitution t'es que le président de la République. Pourquoi ça fâche? Na peki si yangote. Mais Nathalie si yo. Osambela maman. Yesu tamazo kota na Nazareth na Pâques. Grande mobilisation batwa betele maboko. Mais na souka na ngo babomi. Donc pour dire que Congo, ils ont besoin de mobilisation des recettes. Tout ça n'a pas ça biloko anate. Ngai soki ngai président de la République na rotuna nanya bengi si batoy yende ngai funa frapper parce que na évité peuple là il n'a pas ça. Ça peut être que voilà populaire 2020. Peuple azoluka kolia maman. Soki tous ont besoin de mobilisation et zali ya ba recette mbongo kotana ke ça l'état. Mobilisation ya ba ressources. Et ça mobilisation ya ba ninité. Natangelo Mobutu. Ezana muta mobiliser bato wa Mobutu. Papa ndenge François toujours comme la sous émission Kindoki politique à lelo etikeli biso pe bangonga mukie bazo signaler biso déjà nangambo ya bande kwa technique lelo na j'espère que ka kinzembo ni to salité et koti ba politique to ki ndeko Steve Mbikai ko sala truth ko ba ke bana bande ko ngai wana baza manipuler jeunesse wana za manipuler lolenge kani yo zo ki ngo personnellement parmi bato bazo sunga mokonza mboka te mususu wana otangi wana bana wana ba manifester baleki nanga longonya pona bino batali sibiso do tombe nango microscope bazo tali sabiso situation peuple azo vivre na mboko pe babandi awate webi bakena analyse na bango bazongi tangwa Mobutu ba yebisa biso so Mobutu akei mboke bongi Mobutu akele de Kabila bakoti changement zati ba yebisa ki biso so Kabila akei mboke bongi tolongwe na Kabila tokomi bana ya ndenge wana olie bo soutenir bo betela bango maboko yo lobby baza na complot contre chef de l'état kindo kinde ya ngwana kindo kinde ya ngwana parce que bazo rappeler bato bazo tali sabiso niveau tozali baza ko interpeller gouvernement musala o basali yango ngana zo sala a ngana lobby bango bayembi siko komona bango mabe pourquoi hein maman. Rien à voir contre le régime. Papa ndeke François, to comme pratiquement on a souka votre mot de la fin par rapport à l'émission Mokona lelo pour koto si ça en bonté kokuta na topé émission Kindoki politique o toyambaki yo moya souka mama pour émission lelo na bengi bande ko na biso ba congolais ba oyo bazana souci mboka wekende liboso les 13 tokozana balabala to manifester pona mboka na biso tolingi senye koma dépolitiser tolingi rame longwa tolingi biloko ekitatalo dollar ekitatalo tozana posa mboka etambola na alima voilà. Papa François Ndeke azala kinabiso na plateau Mokona lelo, j'espère que tout le monde a cadre FCC na balabala en tout cas na lingala azala wana pour voir de quoi ça va ressembler tout le monde a ba bureau tout le monde a le 13 novembre au na balabala pour na protester ndenge Papa François Ndeke à lobby na invité bien officiellement na invité caméraman na yo moko. Merci beaucoup to zala wana poto to couvrir activité ndenge ezala kaka tozo espérer que très prochainement toza sous na papande que j'espère lisusu que bozo kande mampezo sale bana union sacré batumsu bazobima batumsu wana kutorobeli yangote na tozo ebate soki ndenge ni makambe ko matina 2023 menyo so esale mapona intérêt supérieur ya nation et non pour na intérêt personnel émission Kindoki politique esuki awa wana mi do kutani lobby na invité surprise wana bo raté pour inviter wana za vraiment invité surprise tozana et lobby assis à pesinga accord na ye en tout cas na linga bino mingi bo continuer ko soutenir biso libanda to pe na kati ya mboka so boni bo contacter bande kwa DDC comme na biso juste un numéro is affiché juste na ba ya écran na biso poko to so ya malamu tika itenza mbapa mbola bino penza mbi abenisa hope no kati bi Congo mboka ba koko na biso bye.